Bandeko balandi nyonso napesi bino mbote mingi esika nyonso bozwami ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu. Lelo toye kokutana lisusu ndenge nayebisaka bino tomesana kokutana na masolo etali bokoko ya bayindo. Boyebi eke bokoko bayindo epesami na ngai moko ndeko Kongo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu. Lelo toye kosola susu masolo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Mboko bakoko na biso bankulu batikela biso mfumu Kimbangu batu ebele baleka bakoko Mantsua batu ebele na mboka Congo bakoko Kingasani po mingi bayebaka te bakomini mingi bomonaka o Selembao o Bumbu o Bonaboye ezali bakoko na biso oyo bamonaka pe pasi mpona kosala pe kozwa bamabele wana. Lokola biso bana ya Congo toyebaka penza biso bayindo toyebaka penza koyeba bayeba lekaka liboso na biso te oyo tata Nzambe atindelaki biso pe bamonisamaki kati na mindele mpona kozwa ba eteni ya bamabele nyonso tu oyo lelo topesa bakombo toyebaka ta tinda na bango te. Bolimbisi moi ezali makasi mokolo ya lelo yango bandeko loko ezali makambo ya Congo tokoloba yango bandeko lelo toye kosolola likambo etali bongo bavoti to baelection oyo ezali kobongisama na mboka ya Congo. Boyebi eke diaspora congolaise oyo batelema oyo tobenge bongo bakombata to baresistant oyo batelema bango mpona bango baelection ekoki kozala na Congo te pamba te mboka na biso Congo oyo tobengi la République démocratique du Congo ezali na occupation rwandaise. Kasi kuna na mboka boyebi eke bandeko bakongole lokola bazali na minyololo moyen penza babouge to baningana penza ezali te bango bazali kondima baelection. UDPS oyo ezali kokambama lelo na Félix Tshilombo Tshisekedi ye alobi baelection il faut ezala penza kaka le 23 décembre 2018 baepe bazali na opposition pe bato ebele bazali toujours kozela baelection. Kasi Corneille Inanga oyo azali bongo moko moto na yambo na seni ya lobi ete ya solo bandeko bazomi na diaspora lokola boyebi eke banda biso toya na poto bamisusu basali ba 50 ans ba 30 ans ba 20 ans ba 10 ans ba 5 ans ti mokolo ya lelo bandeko peuple congolais to nepoko akala bazali kobenga biso bazairwa tovotaka te bandeko na ngai nasi naleki 20 ans na poto kala mingi te 30 ans bandeko na ngai tovotaka lisusu tovotaka te. Kasi eloko ezali kotungisa bandeko balobi diaspora congolaise il faut bavote bandeko tokenda ngo malembe pamba te ngai nayaka kaka kobeta mbela oyo ezali baémission toyaka nango kaka te ke mpona kosakana mais ezali eloko oyo ngai ndeko na bino Kongo Alenga nayaka komonisa bino pamba te nazali congolais ya solo nazali mopanzi sango ya solo tolobelaka mboka banda wuta kala depuis mboka na biso ekomi na occupation biso totelema mpona kolobela mboka ya Congo. Kasi bandeko tokende tozonga epai diaspora balobi il faut bavote bamosusu kone nanga lobi moye bavote yali te pote ya solo. Kasi atanke ngai moko Kongo Alenga mwana ya diaspora nakoyebisa bino boye bandeko basali baelection na bango na 2006 balobi diaspora koye kovote te. Basali baelection na Konto Tshisekedi na 2011 diaspora balobi bakovote te. Bongo na 2016 election eleki te eleki na mopepe ya Kaina ndenge tomonaka mopepe ya Kaina ndenge elekaka mopepe eleki sikoyo tokomi na 2018 lokola kana baza kolinga kokende te diaspora bayebi eke ya solo tomata tokita bandeko ya diaspora ata mutu moko te akokoka kovote moto akouta na kati ya PPRD pamba te PPRD euti bongo na AFDL oyo eutaki kosalama na kati ya Rwanda na Paul Kagame na Museveni koya ya Laurent Désiré Kabila na AFDL yango ebongola lelo kombo ekoma PPRD ata bakongole bakota na PPRD baminaku bazakari
bato ebele ba Francis Kalombo lelo a démissionné alobi a démissionné kasi bayebaka ke solo PPRD ezali AFDEL oyo eyaki na minduki ebomaki bato. Est-ce que moto akobima na PPRD biso ba diaspora toko voter ye banda to banda biso bana Congo ndenge toza koyebisa bino diaspora et votaka te bongo nani ako voter moto ya PPRD oyo PPRD azali konyokola ba congolais. PPRD bomi 10 millions de personnes, PPRD esali ba fausse commune, PPRD ekati ba mama to ba viole ndenge na ndenge, PPRD esali ba congolais pasi pe e bomi bato na nzala, PPRD epesaka bandeko ya Congo courante, PPRD minyoko, PPRD bazali koyiba ba se enrichir na ba mbongo ya richesse ya mboka ya Congo oyo ezali ya ngai na yo Congolais ozali kofinga. Yo Congolais ozali kofinga Congo alenga oza koloba ke oza kokumisa Moïse Katumbi oyo ozali kokumisa moto ya PPRD. Yo Congolais ofingaka to komaka ba commentaire ya kofinga bato biso toza kolobela mboka ya Congo po ezali mabele ya bakoko na biso tokolobela ngo ndenge mfumuki manga alobaki bana bilaka bakolobela mabele biso tokolobe yango yo kofinga nga poza kolia mbongo nde kozali zoba oza mayele te mais biso toza kolobela mboka ya Congo pamba te lobi bana na biso pe toza kobota bakoyebaka ya solo bapapa na biso bakendaka poto mpona bilamba te bakendaka poto mpona kolia te kasi bakendaka poto ya solo mpo bayebaki esika bauti ndenge tomonaka baesclave na Jamaïque bazali kokontinue koyemba ndenge tomonaka ba Will Smith baza kobunda nde toza komona ba Eddie Murphy ba Mike Tyson baza kolobela loposo na yo moyindo ndeko na ngai biso tozali na ba passeport te til mokola lelo ezali na bandeko mosusu basala ba passeport na verse oyo tobenge Antwerpen une année to 2 ans yango za kokende nini consulaire ya nini ya Anvers bakanga yango bandeko ti lelo ba passeport na bango ekangama ata ba telefone batu bayambaka te tala mboka ya boye bandeko nanga bolimbisi pamba te naza na njine mais na lobi makambo ya Congo na kolobela yango sikoyo tokende pai bandeko oyo bakotisa ba passeport mboka mobimba passeport le plus cher ya monde ezali passeport ya Congo pe passeport yango pozwa yango ezali pasi mpona nini PPRD oyo tobengi parti oza ezali kokambama na Joseph Kabila Hippolyte Kanambe ye lokola azali rwandais lokola barwandais bazali kosala oyo bango bazali kosala mboka ya Congo moye bapesa badiaspora bapasseport ezali te pamba te diaspora balingi na bango barwandais te to balingi baoccupant te et surtout bakolabo oyo bazali kokolabore na kati na barwandais na kati ya mboka na biso yango bomoni biso awa na poto passeport ekoma pasi bato bakomi kolinga bachange banationalité nzokande biso toza na droit ya kozwa bapasseport pamba te nous sommes des Congolais bapasseport feza na baambassade na biso il faut tosomba bapasseport moins cher parce que nous sommes des Congolais. Mais le quoi balingi bisote bandeko. Bon ça la différence tant que tu as une époque à Zaïre, biso tu as déjà la passeport à Zaïre, tu as une difficulté té aucune ambassade au rejoint passeport na yo 1 mois tant que vous allez belé au comment on a passeport na yo tu as une biso rejoint passeport problème est à la quitter. Mais tala mukola lelo passeport à Congo depuis comme Congo depuis AFDEL depuis les comme PPRD bandeko tu na pas donc résumé to koloba diaspora et ko voter te pambate diaspora ata batie to voter biso nyonso to kokende na ambassade to ko voter na biso kaka congolais oyo kozala congolais penza oyo kopesa candidature na mboka ya Congo soki kozala Félix to ko voter Félix pambate azali congolais soki kozala Fayulu to ko voter Martin Fayulu soki kozala pe de Mondantsemi to ko voter de Mondantsemi soki kozala pe Sindika Dokolo to ko voter Sindika Dokolo po azali congolais kasi soki kozala Moïse Katumbi e kozala Pitopa le pambate ba congolais mingi ya diaspora bazali kotelema koloba ke to konzami na bapaya lokola Moïse Katumbi ye moko ndenge alobaka ke papa na ye azali juif mama na ye boyebi eke nationalité ezali mobulu makambo ekomaka ebele tala esika wapi
congolais lamuka ndenge sindika dokola lobi totelema en tout cas biso pe toujours kolanda idéologie ya maloba ya sindika pamba ta lobi congolais telema ba machine wana oyo batie na kone nanga ezali nango machine ya lokuta bakotrike na bango baélection. Alors message pe ya papa Ngwanda lobi bacongolais bokende kovote te botelema mpo bobengana bapaya na mboka na biso. Bongo yo congolais oza kofinga bato ndeko na ngai sosola biso badiaspora tokovote te soki ya solo bozali mpenza bacongolais bino bato bozali kosala baambassade botinda bapasseport ya bato pamba te mbongo na bango basi bapesa kasi ti lelo bazali kozwa bapasseport te sa konte kutu bamisusu bazali kolinga koya mpo bazwa bapasseport bakozwa yango wapi mpo na mboka kuna na RDK oyo tobengi la République démocratique du Congo baboyi kotinda bapasseport na baambassade mpo te ya solo diaspora elingaka bango te ya solo bandeko na ngai ngai nasuki bongo ezali mbela ndenge nayebisaka bino bokoka bayindo tokobanda toujours koyebisa bino baverité mpe tokoyamba kala mingi te baye bazali kolobela bokoko oyo ezalaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya mfumuki mbangu botikala malamu tokutani bongo mbala ya nsima tokosolola masolo na mboka na biso oyo tomesana kosolola nzambe apambola tous les combattants oyo baza kobundela mboka solo et surtout barésistant boresiste tina suka ndenge bafrançais baresistaki na ntango ya Hitler ntango akipaki mboka na bango. Matondo mingi nzambe apambola tous les peuples Congo bana Congo nyonso esika bozwami na Congo mpe na mboka na biso awa ezalaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya Mfumuki Mbangu ingeta matondo mingi.